ayeba ke kokena yeke ya ko na libela ndenge na zoki ya mususu na kangaki bango bakendaki na dossier elekaki na Kisensu ya mibale wanga bazala kuna baki pe condamné OK bakuna nyonso ya ndeko sala moi ba rage me pavu na ngabo koto aussi déjà na sina bendi ba leader na bango moko mususu mutango na kati ba misa mutu oyo babenga na kati mais nazo mona mutu yango oyo na kati te mais nazo kopole ba yochanga sina kasa makambo nazo kisina ngai mutu te na baka bondage na butu nazo tambola kaka niza tuzo sepela bona ni abazi awala bakani ngai ye azane azali mais azana kuluna tina ibaka ngima pepe so papa ngai asala ba matia oyo ba matia ba mbaba balamila sala ba matia ba matia ba mbaba Balobi King France Télévision ne makam oza besoin de film bien autant la émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam vous avez témoin carboyo parce qu'il y a le yaye ezaye côté OK bonjour Patrick. Oui, bonjour. Mon famille a battu balé habité ça va nan. Bah on est balé nous avons l'opération Ndobo. Il y a mardi le 24. Ndé tozoki bango. Non, Ozaki a donc au bango Ezaki a oui, mardi le 24. le 31 Il y a le 31. Ah oui, il y a le 31. Il y a le 31. OK. Il y a tout ça quatrième opération, il y a opération de la Kangaki bango. Baza kuluna. D'abord Azako naza répété. Il y a le but à tika mais to kaleka na kati ya une opération. Comme on a isambo wana kombo na oyo ya terrain. Mais comme on a normal ya li Masenge Jenny, Musenge Jenny, mais comme on a eu la famille à Mboka, mais on a libanda, on a biwana ya bano bakati babuka bapanza bible, mais Isamboyo, yemo na explication Isamboyo na été celui qui a zéro point même si à quatre abattements mingi. Bon, non il va passer combo. On peut soit qui est l'opération. Elle a qui a kataki sermoko na niveau ya kwao akati mbeli sur une blichette mais akutana na filet oyo ya mkolwana donc ndenge bazala déjà na listé elle déjà ba kende mais le kola ba suspendaki moi mukie pona ba eleka le ngwana moni bazala mais na osala déjà natindika bango déjà faut pas que nous laisse public na ko tsa ngota na oyo sa wandenga liberté na ngana ko na lemo mais na linga fana ko sa nombre moko pona epesa moi quoi mais ko ba sa nombre za na réduit ndi nazo nga ko kotsa bango na liste oyo le ba ko sala na niveau limité na kotsa bango je dis akataki mutu wakata mutu yé déjà le kiré déjà ça sert à ça pas plein bazar de se charger déjà ça plein bazar yé déjà ko tel kambo ko baté kombo essayer ban déjà on a monté le bagaille, mais le camion. Il y a ça vous pensez qu'il y a côté foire. Ah, on pense que c'est foire. Il y a foire et qui naïe les alliés poison et qui naïe poison. Il y a qui poison. Donc il y a là on pense à foire. Et qui n'est pas angouana. Il y a mon moni, par quoi qui n'a filé la biseau, il y a mon moni. On a toi chiminé bango à qui des trois. OK. Comment je vais bakuru na musuba otala o batika lina ovité dans secteur na côté à Lemba. Pour que bisa bango pour l'opération tout ça. Bon, je pense que c'est le même déjà. Et à zana mato ya koyoka ayoka. O azana misala mabe atika ya ndonga yango. Parce que bango wabi pesa zo kende. So ba kei akozonga ka lisusu te. Tazo bisaka bango. Et
autre on va couper na filer na biso la kati ya opération ayi ba ke kokena ye ke ya ko na libela ndenge na zoki ya mususu na kangaki bango bakendaki na dossier elekaki na kisesu ya mibale wanga bazala kuna baki pe condamné OK bakuna nyoso ya ne kosala moi ba rage me pavu na ngabo kote aussi déjà na bendi ba libérer na bango moko mususu yango batikali moko ya mkonza foi ekiri na ye na moko na ko présenter kuna yi aza ya côté ya ekiri mususu na banzi ke na ko présenter so non machin bokangi ye na tango ba préparer fête pour 2025 oui baotinda bango baoboma bango baotinda bango ndenge ministre kosamata bango bazoka te baokontinuebazoka te batantaki bakazaki osimba mesimbi te nona fi jour ezalaki ya bango jour moko ezalaki ya biso nde tobakoyi na fili na biso malamu bakoyi na bon moment na ndenge mpe bango bazalaki awa po babomba fete bango elekindi awa yango moni mopanzi wana bafanda kinia ekire ezalaki te lider tobendi ye donc ce qui a gagné libanda dans bato bazala bazala mal à l'aise OK mais bazala za mal à l'aise parce que biso tozalaki déjà on a to bato to sécuriser population wana musa na biso wana ko sécuriser population na bilo na bango yango betinda ba konza pesi ko banda yemei président de la République ekiti et comme pas ya biso ya moko biso zo kamba ville que ça le général Blaise Kilimalima il a fait ça biso mitin wana il y a chaque place nous sommes commandés aux alliés, les commandants comme ça, dans le secteur nayo ayoka commune Bundami kunati. Ce que Bundami sort nayo yebani. OK. Yango nayi na zaka encore pour sécuriser tous les lembatek ba fêter malamu na bilo kona bango to batela yango. OK mon major, mais tout le monde quelque part même tout dans la mabande ko kangi la parole. Bonjour. Bonjour. Dan. On a 16 ans. Bonjour, dans la banane amitié, il y a un âge où il se permettre de faire un to machette. Mais nous, nous savons. Papa, ngai bakanga na faka bondage. Mutango na kati, babi samuto o babinga na kati mais nazo mona mutu yango o na kati te mais nazo kopole ba yochanga sina kasa makambo. Nazo kisina ngai mutu te na faka bondage na butu. Nazo tambwa na kaka niza tuzo sepela bonani. Abazi wana bakani ngai ye azaneta ngai azali mais azana kuluna tina yiba ngima pepe so papa ngai asala ba matia o ba matia ba balamila sala ba matia ba matia ba la l'état tout ça au caniveau tout ça lo matete OK ndenge sikombo ba konzila zuyo bo bokolo bezani papa naza kuluna te na simba ka machette te na yebi makaba machette te nga lukaka mona na mutuki ba poto ozoka poto ezaka na matiti ba fina ba yankika kala kwa ezali kala kala hizo na 16 est-ce que kala hoza ba nini bon c'est ça na matiti lobi kala tu sais vraiment tenda azaki na mwa donc c'est que moni ka ko c'est que zaki ona âge ni voilà bataba 10 ans à 10 ans ba kato ba pota wu papa naza kuluna te yasimba ka machette te yasimba ka machette te nga lukambo na ndenge o na ndenge na lukela moko machette na simba ka yango te na yima ka machette te merci beaucoup to nga la vaka bondage bonjour comment on Msenge Jenny mais comment boto ka kuma soma kuma baninga apesa isambo lo bakangi yo ofetaki awa donc ofetaki bonane ya kasho bakangi pour nani bakangi na 17h elimba fois bakangi na 17h kapa mbaboni babipo na tatouage bakangi pour na tatouage on te a mon major d'opération d'obo naza kuluna te naza ngai belanga bakamna na super na deuxième porte ngai moko ebisa ngadi obandaki wanda kosala tikiti oyisanga ndenge wana ti papa ngai isamboyo parce que kombo wana yango la zio toyebi na lemba yango bakanga major quartier auto comme colonel tout dans la prison ça 6 ans prison 6 ans prison na bima papa kama mabe bitumba kuluna bakanga tout ça 6 ans prison kimbi na prison 6 ans elo nazo kama ngo ça 6 ans prison bimi na 10e mois ça la suma bete le côté bakanga na likanzana te ti bakanga mama na karati wakamu asali nini
Salut le côté. Salut le côté. Merci beaucoup, mon major. L'acception de M. Souana. Zawayaka. Zawayaka. Mon major, tout le monde sur le sous-sol. Il doit se tomber là. Il y a un bon, on fait pour nous là. Pour la moulée. Pour la moulée, la combo ya TJ. 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 Yé kiri na yé ezali azaki na kiri 9-3 otika alongwa akoni na kiri les rouges et les bleus les rouges et les bleus les rouges et les bleus yé kiri na eza mopanzi ya quartier Kimpwanza yé kiri na yé Kimpwanza ya za mopanzi wana bon bafo tokangeli ye sikoyo apaka ndenge tokataka ye tozwi na autaki kokata chika mo uta poto chika uta poto ayaki babimela ye bazwa ye passeport babetaki na yaki na problème derrière lokolo babetaka ye nimona lokolo kiti bazwi ye passeport bazwi ye babag na ye or bazwi ye c'était combien c'était 300 quelques dollars je pense Wazaki nango babiloko télé to évaluer mon nyonso et pesa qui dans les 2000 quelques bazaki pena zalaki à charger comme c'est là la route na mutu bobo to wana ko lukai et to luki to raté na ba cible net to qui dans la même opération to raté to joyer na kilango bembe moko zalaki wana alors avec qui peut le tirer naie pour troubler ça déjà de la matanga il y a oui il y a bateau azaki na matanga ndé bakoi naie batunanga ya niveau super bakoi naie tant bakoi naie bakutie na deux machettes yemoko machette mibale et bakanyeli machette ngozali de messé zulanga machette o TJ nous n'est pas chez poule ya na deux machettes wana baba matanga bayaka nesiko na babiri bato yaka matanga etant moi distribuer za baba koti ba botoli bakati ba kei aki na deux machettes et to kangai yango le même jour wana d'abord abani ko intimider police alanda ki abimisi machette liboso le ba ko maîtriser to ko remarquer machette moso ça là sur dans autres attaquer avec deux machettes machette là était pas na yo ngai na lubaka la vérité na boyi ko kana innocent na kani mutu oyo azana plaignant la ye oyo a chargé ye atangi babilo ko to ezali ba PV ezali d'abord mutu na zali so ko azalaka pour azwa chaque jour so azalaki awa ko to zwa na banzi bonga bomo na payer après c'est bon témoignage par rapport na kutana kina na kuluna oyo je crois que si to zani na ona est-ce ezali to be to landa ka zali pour to zwa les deux machettes pour la opérer dans le merci. Bon, machette, on qui est dans le deux machettes. Ceux qui ont activé la lichette, moko, vous avez listé, vous avez dit machette, moko, vous avez dit donc deux machettes, ah, yango. Et vous avez pas une présent. Mais je pense que machette est pas là. Et vous n'êtes pas vous souhaitez, il y a deux machettes. Parce que donc, à mon qui la chambre de Bosso, à mon qui a mon qui habite là, ça deuxième fois. Il y a moi l'idée. Il faut en deux. Donc, pour tout ça, donc, il faut qu'il y ait après la filière de Bichot. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Maï TJ, vous savez que tout va aller. Bon, c'était le 19 décembre. Dans terminus, Naki Matanga. Quand on a joué, quand tu n'aimes pas ça, Naki Matanga, oui, Nabutu. Matanga n'a pas dit vers 19h. Naki peut faire Mélagie. L'habité, là c'est déplacé, là Mélagie. Subitement, bon, c'est un vieux. La mon vieux moi abimeli ngamba mon anjo to malou
sous-antenne. Voilà sous-antenne nanga yo ya terminus. Kainga na nzeto. Sous-antenne. Kainga mona nzeto misi wa chez. Tande na zabu. Avant na bois cassé, après na bois cassé, ana kilote. Machette ngote na la tangu, na tangu na façon nini. Tous appels sincère. Tout quand ba tout bo sa misala mabi. Babi so net ngai. Ngai na jamais obebisa réputation ya papa nanga. Papa nanga azape homme reconnu en mboka. Papa na comment. Donc ça sert à rien, mais là homme reconnu, le salarani. Ngai na artiste. Ngai na artiste. Comédien ou musicien? Naza artiste coiffeur, naza artiste cinéaste. Pas théâtre. Oui. Dans l'équipe de la groupe presque belé peine à construire la groupe nanga moko. Armée des stars. Et quand ta prison comme na tika la kota prison na yebia tami wa makala na place za la peine na yebia ngoti. Na yebia ngoti place za la wati. Je peux monter à charger pour la moto aujourd'hui parce que yo mo bagi ba passer pour to zongwapi. Parce que bon va passer pour parce que il sait que parce que bon va passer on va luki ba moniter. Na yebisi nani? Ko moto penya na. Jusqu'à le 19 décembre. Na tika la mona le penya na ngati. Na tika la pokuta na tika la ça confrontation directe. Passeport le baïba que la police est pas to benga moko ba charger qui ba rezaki qui kezaki yo to benga ya problème ezaki ye bimisela ngai nani nani o pucha mulera na comme nani bon voilà cher téléspectateurs deux arabes nous savons moko na ça mais ça le poste une sabon ah bon rapide parce que on est tuna oh pour monsieur baoloba oh innocent oh nini ah to yina le on a lingi za la teka on a kami innocent oh bo tout ça ezali dossier o ya za na ngo ya kikuluna pour nini ko sous antenne ngai pour ba présenter belé pour le keka yeka ya la tena nzoto pour nini parce que ba ebié TJ wala wali kombo yebani TJ one TJ okay wapi o mulala petana manase bela manase boza manase bwana ya après mon cher pourquoi batata ke bina matanga kamba mon bayo ko pana yo moi ben ça qui étonné j'étais vraiment étonné bon les attaques na matanga bazinga ton a déplacé mukie na ki ni kusomba ji mimi expliquer ah mais mon ndame mutu na nzoto na ngai akaninga pas ki lu okanga kaninga yi bakene ngetinga na koma na souciette na machette ti le jour wana mutu bakanga ngai na ye po bazwa pe sous jeune moko bazwa pe wana c'est le pour la dossier bakandela ko pour nini pour na ye non papa tu fais na matanga tu fais na matanga ezala ka matanga jeune masa na biso kaka entre nous pour na basketteur akufela oncle fais na matanga kene ezala mo luyini Amélie Kwiti ye Amélie Kwiti na petisi yote na kobe tsaka na biso ko kenete ya biso linga ke boto c'est ko kenete qui les a bien été to fa na biso ya yoki ngata matali kolo basaba lwengi na bango abida fa na matanga na ti malili na bitango tanda ngo za vert na bino to madame na porte moni moto TVS ya noir et type ça 250 et oh mais c'est parce que Lucas Tej Lucas Tej c'est oh déjà to yiba ça qui likolo akimi na se ka jour na butu 19h donc après il est en temps baye ah TJ déjà fa na matanga obeta tour beaucoup na matanga beaucoup na matanga bato na seli na bango komata ba mati avenir Lomba avenir la ni nzila ba mati na moto gizo ba na moto de Veson avenir sko na butu manzila na kota sko bango na butu ba foué saki ani tomka ba bi saka fe na agency na pangi bi saka fe na ba bito bi saka na tomra ba to so ba to boto zwa esanga ti doti yiba na me na métro yete mon habité ro boto yiba na métro ba ko mi tira leki avenir na kesu matanga kwangu on dit sur moto TV ça na so ekita o déjà est très bon TV déjà na mo ba kuna sa ba foué saki ba to yina bango ba so na matanga na ndo gangira bango amana bana ko bakanga le mutu mo basa action naye ko mbinga yo bakanga le mutu mutaba mbinga masboy no akalo wanga boy amana ba carte bancaire na ndo ngana biloko bozu eza biloko ba carte bancaire oui faut ça biloko ba carte bancaire biloko ba passeport na carte na butu wana ya atikana na matanga ya matapon ya lobo ala ta zonga tina butu wana bato batisaka sa ene wana na dangela bango butu mobimba elelanga me na ntongo
les aga fatika matanga habité baba yone je ba mo ko na bitani ka mo la mbona ngana bima kwa lakini na poko na fa tena na bia na ngako na bima kwa sumba kusu na spaghetti il y avait quelques soldats là-bas à Denis civil kusu na soma nini bendo ni kwa ngani ni o kusu na spaghetti c'est le matin ba ka ngam mama wana apa bakangai nini mo ko zebe no ko te to ka abitanga gaz wana na mutu makiloko mobima torti na basambisanga torti bakalinga nsinga torti le ployer ni na souciati et c'est vrai pas besoin ko ni ba pointer même le kolo a j'aime bakanga bandage ba buskila ke soneni na yo wana bando beta na torti c'est vrai ba ibaki onini o tele c'est vrai ya no so ba ibaki onini ko na ibili solo ba ibaki mutu lo na butu o te petit na ibaki no disco de parce que on a monné la coupe na matanga o ya veana et fibre on a ki bo o kanga inosa na za inosa ba zaki bloko na ibo mutu ngandi mo ka nga pipo mo pena te mona ka yemo sko tanga mo sko photo mutu sa ka mapena butu amo pena ka te ibo mo na video no mutala tinda video ni ngamira dia mbaso wapi na mo si betina nga ata papa bi mo na za inosa kwa mo na pelo mutu ngo pena catégorie pe buwe wa nga donc bakana nga innocent yesu ko lodi ya za kuna te ya za innocent yebite makamwana yebi ngote ya répondre bo ya yebi makambo ya saki na butu wana asala kya petit mo azanga mukebu ya sambaki azwaki $10 parce que ya batu na mona $10 ya sambaki lakini na banani question simple ya mwana. OK, merci beaucoup major. Bon tout allons là makambo ya lodi nati na mponga depuis bakanga la semsinga lelo ya kanga sukir ni bakangi singa date o ba pesa ngai na kati hôpital te ke so ya dispensaire mon ami yena ebeta ke basketteur bakola to kolina bango to tozaki mike yako koso bakamuka boy ke mambasaki passeport koso bon yemo ko kala ndinga zolo ba yemo ka ebi batu o basali evenima wana tiayo msako mulanga na buzoba abora kwa komboka to basali evenima wana yemo na ayeba la sanse atangango wana ko kiko nzimateli ka ko beta le 11 wana bela na beli le 11 na limité na labo médical le 11 na la kuna na bima hôpital na le 13 ti bakanga na ya sukir ti pe na bazoma na dei na ya sukir na ya sukir zela ya fo ya bona fo wa kaka na ngati maloba pa mokonzi mo major na silisa mokonzi sa mokonzi mo major kwa liloba na makambo ko tomo na musala o la police sala pe musala o zo sala lemba je crois population zo sepela na o lemba o to baka lemba kimia lelo lembe koma ya kuluna population zo vivre na pasi mais à travers musala zo sala zo sa kimia lemba message je refais ça au major na batutu ba la biche za bon message na refais ça message yake population za la kimia et za la calme ba côté service je pense que tout ça la nyonso to zomisa mboka ndenge ezalaki to zomisa lemba na kimia oyo ezalaki liboso je pense que bandi ko déjà na kimia so la ndo mona pourcentage to ya kuluna ekomi na C mais to limito silisa yango vraiment et c'est définitivement na osenga la population ya lemba tek baza la kimia musana biso ali pona ko batela bango na biloko na bango il y a des recommandations oyo bakonzi bapesi biso yemei le général Blaise Malimba pesa biso abi population wana na ba secteur na bino ezala kimia na yoka makelele te yango musa tozo sala tozo continuer ko sala yango to ko lemba ngote musa biso ngoto yango tito kufa to ngale na kutina ko na ba policier na ko fa pona ko sala ka kena ta kimia na 4 place trouble les ali ngana ko pona ko ta kimia musa na biso yango wana ya wana ko senga na ba oyo bazo continuer na musala wana c'est le moment yango c'est le moment batika yango bazonga na nzela oyo esengeli ba misala eza ebele ezana ebele bakuna ba mususu batika baya pepa na ngai to pesa ba pe misala OK na benga président Seko je bato potisa bango basala ka misala atanga la parking bazwa comment quelque chose o balwana
tozana moko awuta prison wizi kuna munene yo wana pe abandi cordon azawana akowe bisabino comment osala OK ba osala pour musala et puis yo pe ani ko dénoncer ba oyo abandi kozana bango moko poto nini ya kozwa bango donc tozala tozali kalami tozo préparer osala opération là ya ko récupérer moi batunda munango batikali wana ndé musala fait osala ngo to lemba te to kosenga avec la population azala la veille population a dénoncé tant amoni mabe za quelque part dénoncer benga ata ko na ndanga police là zo banga na kwa ko zongela yo yaka na bureau pa na ngai so numéro za te je pense que numéro na ngai yali yeba na lo ba ko pesa pe numéro na ba na wote numéro na ngai 081 50 21 399 yango les appels WhatsApp nous sommes 081 50 21 399 et quand on m'a raté toujours ouvert il est toujours ouvert à tout le monde du matin na ko lamuka na ko répondre OK sur l'intervention to ko sala intervention na moment wana OK dans la seni population base na confiance na biso to collaborer na bango sans population bien dans cette autorité il faut qu'on travaille en synergie avec la population voilà comme on dit dénoncer le de tout le monde place wana moi et le moko ezambili ngami les wana vous bonne mutu suspect dénoncer tout le monde a mutu za te mutu to monde bo to ya te interpeller te ba azali nani cours major je crois message non iliki. OK merci beaucoup. OK voilà mesdames et messieurs Cordon bonjour. Oui bonjour. Malobi ozaki ozana témoignage ça je suis le coordonnateur Eric Mbaya coordonnateur ya assainissement ya commune ya Lemba. Nous travaillons à chaque fois en collaboration avec Major Nabiso Ilunga, ou à numéro 1, il y a Sias Yalemba. Nous travaillons toujours la vision, il y a ministre de la Justice, la vision, il y a ministre intérieur, on a aussi Sakuluna. Lemba, les alliés, Mabele, il y a intellectuel, commune du savoir. Jamais trop les Nakuluna, les alliés sont à Lemba, n'est pas maté. Avec Major Ilunga, toujours si ça va pour nous, toujours pèse la même misala. Toujours pèse la témoignage des alliés. Nous na monene o aibani na Lemba a wizi malonda comme on est malonda kanini to zali na assainissement zo sala musala atiki kuluna pe akomi ko dénoncer ba mususu ba sala mabe sosi na biso so ba ba misala ezate bazo ko sa misala ezali batika kuluna ba to pesa ba misala na ba ACO to pesa ba misala na o litoro na biso ya tout bana ba ko ndo sa kuluna to tie bango na assainissement pona ko bonisa environnement na biso ya Lemba pour se présenter par rapport au montage ya malamu ya Lemba ezonga après wana nzambe ya sala ka na Lemba ete tanda na Lemba ya ba moto abele ya municipal ya sala tourner ya moto na Lemba modimo et puis ya yango andimi yango keno ba yiba ba sala opération ba yiba moto mais ya mwana linga ba balobi Kill France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kill France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais nous avons la personne au monde mastan mo sala na émission trop Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kill France Télévision ne makam sala ne makam